Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste de la Lola. Iska Bonzambe et Kitana Loye Mona Misala Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Hezo Futa Simana, Antoya Rolbake Nzamba Boye, Tokwaye, Wapinama, Sazo Saïra Biso. Un grand merci à Bandorion, Touba Soutenir Biso. Là, je vois les pasteurs faits amis à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, et na filo, Mukwaya Motema Yabiven, c'est de Homo depuis Londres, puis na maman, Gisèle, Luke, Motema Papa, Emmanuel Nabosson, les frères Papi Kongé, dans l'homme de Simangolo, Nzamalola, Amono, depuis Champ de Feu, et Sikaozola Nabiso, Bonzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya Kolobake, Nzamba Boye, Tokwaye. Bien aimé dans les saints, toujours dans le cadre et à informer Binon. Dans l'émission, on a besoin rien que la vérité. Biso toujours la vérité, solo, il y a caméra. Bien aimé dans les seigneurs. Avant que tout solo là, Nande Konanga invité Nanga Oyaza Awa. Donc invité Nanga Oyaza Awa. Tomi Anan ko betana bino moi de solo. Tous on a des journalistes et l'union tout. Et que ça, la messengeri, tout me un peu colandela, tout yeba au juste. Eza nini, bien aimé dans les seigneurs. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana, Antoya, Bagenzamba, Boyeto, Kwaye Wapi. Tata. Voilà, bien aimé dans les seigneurs. Toujours dans 4 émissions à Bisso. Nakin, toujours mon belé papa. Bien aimé, au bozo, papa, maman, bozo, la biso. Dans un contre pasteur monté, dans un appel pour pasteur monté, boyebine na sala musala. Problème au réseau que la biso bien aimé dans les seigneurs, ma cambezo ça mon accord de Christ. Confusion totale. To banyane ya sika. Mais il y a un dossier. Et belé peut ou ko sala makana e bande ya nepe na ba fin décembre bien aimé. Tous mon ba collaborateur, ba pasteur, OK bazo pas travailler na baninga na ba pasteur, bazo kabwana. Surtout yemi ba pasteur on a kata ba na ba émission ba lobara séparation nza ma permettre séparation bazo pesa ba exemple. Il y a Abraham na Lot. La Bible, aux divisions des mains. Et ceux qui battent il faut toujours bamagamo ya mabe mabe. Le lot bien aimé bozo dans la biso. Et pas dans l'église cité Bethel. Et pas pasteur Moïse Mbiye na PC Mbote Sikazani. Avant que tout comme épane tout le monde ba Onésime. Alongo na aseke pa mokuna akoma koloba loba mona et bakoma tina niveau nini Onésime bakoma tina niveau ya parc à côté tina makala prison il paraîtrait à côté prison ko bimanaye akoloba lisuste bona ba makamwe belé le loba makamwe pas Moïse Mbiye tam so bande muso bazoye batémoin je suis journaliste et sengeli to megempe ko sona bino Ezani Moïse Mbiye ndeka ke bazo sala e mabeto mabezo te pa banai. To sala dans édition mo tout à l'heure là. Moïse ba pasteur bazo longo pour votre information. Pasteur Benjamin oyo azalaki pire masaya Moïse Mbiye bakola kinaye ezalaki après Moïse Mbiye na cité Bethel tant papa Mbiye ya PC église a bengi Benjamin Boutina Moïse depuis que la beaucoup les comme beau travailler dans des conneries bah comment travailler na Benjamin chose grave Benjamin a Kolomba bah mieux moi il paraîtrait que aïe 5 ans il paraîtrait à na condition na loka pasteur Benjamin Zolana na benga met fato kutana na ya mene mi so frère na ko benga bona boy na tuna epeke il paraît biso tozo kolongwa na oke oyi ozwaki mbongo soki $50,000 oh ba makamaro solo ba vérité mingi za to solo là en royas départ il y a Benjamin pasteur Benjamin bana cité bete ba yebi très bien un pasteur au Ghana qui bonzambe na yokai déjà une fois deux fois non surtout ce gars au tindanzemo surtout ceux qui ont ça la service et maté anayate ya kanalingala onction makasi
nzama lola apambola pasteur Benjamin siko landa biso ya mibale ba musicien mosusu balongwa na église ya pasteur Moïse Ngei garçon moko ayembaki nzembo oyo interprétation ya yebisa bango na koma ya Yesu yebisa interprétation wana garçon nzembo yokana pe makasi équipe wana tout balongwa au juste qu'est-ce qui s'est passé par Moïse Ngei. Et la chose étonnante ndeko a remplacé qui pasteur Benjamin oyo abana pe ko travailler musalaka na église te voire même na kata chaîne ya Moïse Ngei kolandela ba bien na et pas face ayo kolongwa ba makambo ebimi ebe et il paraîtrait vidéo moboy oh Moïse Ngei ya botoli car oh parce que Alexa qui vidéo mobo na TV ya prédication tellement que na chaîne à Moïse Ngei ma prédication ya pa pasteur musus et les karaté ato yo futimo ba sa prédication na hote et ya Alexa qui prédication est-ce que ça m'a bien au travail na pasteur na même église o Alexa peut prédication na chaîne et pasteur oh et pas face azana ba makamu ebele ya koloba bozala connecté parce que tout ça na émission bokoyoka oyo koloba sur Moïse Ngei. Qu'est-ce qui se passe au juste na église à Moïse toyoki mingi bien aimé dans le Seigneur. Moi je l'ai dit devant la caméra moi na ngate que na invité na sim ce qui que Moïse azoyoka abengi to sale na émission. Plus pas y a invité na yama, ce sont des invités qui m'appellent bien. Parce que na quatre pays ba chrétien, moi orgueil mobo, arrogance mobo ekota. Na yebité yo aux musiciens chrétiens, pasteur nzamba tomolio au vivre vie ya passe, au tina se makasi. Nzamba tomolio lolo komiko lato orgueil mobo. Ozobo santo souffo ozobo sanko landa ba journaliste pour na ba salisa yo. Biso mutu to komiso esiko ozali ozawana te lipambo na te nzamba salaki na sima ya ba journaliste ya bande ko mobo okoma oyo komi lelo Jijika Kabe na pesi mbote kuluta azolanda nga un jour tokutana pire nga Jijika Kabe ya wetu na stade apesa musicien mbote il faut mon ndenge musicien à répondre nga bime oyo ada ba musicien mokili et baza boyete quand même quelle arrogance qui pasteur au commune ngo longo musicien tondeni. C'est pour cela les autres personnes battent oh na fier orgueil non nga musicien ko c'est la fierté ozana nzambe nga pe na zana nzani même bible aussi nga pe na sima bible ote ya nga pe na te ya ozana voiture nga pe naza pe na voiture na nga o voyage au mataba avion o ke na poto zonga nga pe na ti na kendara na zonga papa élévation na ngesima mais pas musicien to pasteur moto soko boya koya na hote nga iza na ben invité musicien pasteur au salifia o bonabo o na rotika la ko benga hote na exemple na ya Moïse Ngei. Tant qu'on a élevé ce qui va comme premier album na champion là c'est on a ba on travailler na Kazarema na benga une fois il y aura réponse à un pasteur on a kolera na ba site na bino na te oboza pour combattre musala nzambe mes frères. Ah bon oh je ne peux pas na kolekate bonabo allo a kena pe asala interview na émission mo ce qui na chaîne mo na Swiss film mo ba ya mbarai allo ba ke non ba benga nga ko na yebisa ba on ke na kolekate na kolera na ba site ya ba païente. Ah bon frère pour le long nzamba tomo yeba ke nzambo atombola aza nzambo pe akitisa alors ba bon tilo na benga yete advine place la te ba op ba musicien op ke ba comment arrogance bona benga bango telo donc élévation na rose ka miko na bible émission la nani et là on a zo na binone bozala na humilité ba musicien ba passer orgueil arrogance wapi tozo e ba te confusion totale torobanga nzambe to torobanga bino. Qu'est-ce qui se passe dans la église Cité Bethel?
restez toujours connectés. Et dans la deuxième émission, vous allez des gars. Maman Kamego Bimakuna ya mingi. Vous en a prophète marqué ça même les bisous. Sangomoko, tout le monde reçoit un message à l'eau. Shalom l'homme de Dieu. Shalom Papa Levi. Bonne santé. Ah santé za malamu. Bonne année na bande konyo so bazolanda biso. Nzambe ya pambola bande konyo so oyo. Bamoni 2020 ensemble na biso longo. Na Allemagne, aux États-Unis, na Canada, na Afrique du Sud, na France, na Belgique, na Bosnie Binote, na Suisse, na Suède. Zamba pambola bosé belé na Lubumbashi, na Goma, na Matadi, on est à partie oyo. Les aba côté oyo babenga prophète frata mingi papa na Lubumbashi, Goma, Matadi, bondela ponanga, tous en contact na bande ko belé na frontière awa na coin ya mboka bango pe na nzela na bango nde toujours ba information musu auto l'exarasir mboka basoda o baza kuna na Inga na kati na Matadi na Bakongo na kati nzamba pambola bango bazanga te ko benga ngai bao baza na ba frontière nzamba lola pambola bango so bakolanda biso balanda la voix céleste nzamba pambola bango prophète marqué c'est fata bando basoda na biso avant que tout na message même biso lelo et lors nous ko loba concernant départ il y a pasteur et pas face il y a longwe na église à Moïse Mbiye azan na ba makam mingi azan na motem y compris pe Benjamin ou ya dalara liboso na ba départ ezo sama salama et pas Moïse Mbiye y compris pe pas ba pasteur musu ba séparation ezo salama mingi ozo mona ndeni prophète Marquis. Merci beaucoup. On a séparé la question par Ndengo Tunik et pas pasteur Monsieur Soupé parce que au Longwawana eza na cité Bethel Kakate dans beaucoup des églises ici ceux qui collaborateurs à Longwe basation na bonne relation à pasteur Wanati et il faut comme à ranking moto là et quand Ndengo Lobi a Onésime s'est retrouvé en prison tant à Longwa qui na ACK il y avait des choses oyo et bandaki ko scandaliser peuple de Dieu la scandale les a trop mais na kanisi que le peuple de Dieu balandanga très bien parce que belé tant bazo benga besoin ba téléphone papa bino tel azamo sala nzambe bino bo sala émission wana bien te écoutez bien mesdames les seigneurs ngai pe le prophète Marquis et frata je flatte pas nazara ni pour ni contre je pense que bandeko balandanga ba réponse na ba question na yo ba zala kebele satisfait attaque baton so bakondi mangote mais parce que na mokili pe awa baton so bakondi mangote po yesu baton so na bandimi été donc on lukate baton so bandi manga mais je préfère dire la vérité lelo boka ote azamo sala nzambe bamso ote azamo sala nzambe te pona ni bolobeli ye bongo ye kuto nzamba ye biete biso nga naza na thermomètre awa te ya kuluba wana azamo sala nzambe to azamo sala nzambe ya biete mais ngai nakola kisa par rapport aux écritures les pratiques oyo basali na église oyo makambo ezo sala ma awa eza nzambe te maintenant na lingina bisa ba pasteur nyonso pe ba prophète pe ba sala nzambe tout ba nga partout dans le monde pe peuple de Dieu lelo sikoyo nzambe azo beta ba pasteur oyo azo beta ba monde Dieu a précisé qu'au peuple mission va sanctionner le pasteur. C'est maintenant Dieu qui a donné au peuple mission à sanctionner le pasteur. Donc lorsque vous avez pasteur battu sur le belaï, nous avons mené muta bêtise film dans la batu. Donc yango moni comme ka sociali bêtise pas 2 minutes après. Donc réseaux sociaux peli moto. Au moni ka ndenge lor lomba sala kiona. Moi bêtise à langage pas moto pelimba la moko nzambe ko atie peuple ba sanctionner ba donc na peuple de Dieu na ba païen ou ba observer ka l'œuvre de Dieu na musika nzamba pesi bango motema moko ya ko supporter sous makambote donc so ba yoki likambo na yo façon ba ko lobelango obungi mbala moko nde ba msu ba bunga bien qu'il y a d'autres personnes oyo vu que bazana diable ayebi ninga zo kamba bango na ba succès na bango delena misilité bazo continuer côté les mawana pour na loba mais au fond déjà peuple a sanctionné bango ba tout déjà ba yebi qui sont dans les faux et les autres sont dans les vrais lelo ko landa mosala nzamba vrai to ya faux ils a choix na yo parce que soko yebi écriture ko bandi ko observer ba église okendaka ba pratique et ça la maka tu comprends déjà ici je suis dans les faux volonté nanga soki muta bengo lelo na benga pasteur moko aza dans les faux soit est-ce volonté na ye monda lingaka kende chez les pasteurs wana parce que na moment toza le Saint-Esprit azoloba pe azola qui ça na peuple dire entre tabiso pe to beta ngonga donc so ok na basokolio magolo ba biso magoro de volonté na yo so pour se retrouver pas au cultiste a choma boko a choba caché na bango mlili volonté na yo na kata ba séparation
Net Yandeko Epaphras, le pasteur Moïse Mbie que je salue Ndeko Epaphras, l'évangéliste qui a fait plus de 20 ans dans la cité Bethel. Aza penza mwana ya cité Bethel. Aujourd'hui Azate nakoloba que il est parti parce que bayokanité, parce que ce bayokana ba continue nzela moko de bayokanité. Oui, mais dans l'église de Dieu ou bien dans le monde ici ça a toujours na ba makambo esala ki batumi bali bayokanité. Bayokanité raisonnateur ibanité za nani mais bayokanité. Oyokana na bango te saliki et pas phrase azali sous-souté. Mais comment tu as niveau que abotole voiture après ça qui est bon wana ba comportement frère Kofi mutalaki saka ba congolais ndenge wana so mutana orchestre na yo pasteur Moïse Mbie ndenge ko botole fuga bon ça qui est véhicule au comité bona ozuna na car botoli atayomo bon to monye pas ba Kofi to ko mpe mona na kibonzambe bon na fin de temps bon mona le monde dans l'église dans le monde to na fin de temps trompette ils ont sonné déjà. Il est déjà à la porte. Motonio soye ba ko laver robe naï, ko ya mona na moté kompembeni. Bon mon église dans le monde dans l'église. C'est ça. Parce que lelo Zamba yo kamawa pona bande ko nyoso oyo bayokana te na ba ministère bazala balongwa. Je pense que lorsqu'il y a séparation zo salama, so que salami na ndenge ya bien, ezala malamu même une bénédiction pour na moto aki. So salami na ndenge mabe et la malédiction pour la alongwe. Mais ce qui muto n'a pas zalaki na raison, na justice ya nzambe et qu'il fallait quitter ma belé ou ya zalaki à sentir que za ma belé a épanoui ce matin spirituellement ou physiquement et qu'alongwe naïe. C'est pas un problème. Nzamba otambola naïe parce que nzamba zara ya mututi parce que biso soyo ils ala rappeler aux ana serviteurs à Salimabe à Longwe mais ils ala rappeler peut-être yo posa mabe parce que ba pasteur on a ba collaborateur na bango ba yo kana raté mingi na makambo ya mbongo mingi pe na ba makambo ba succès mingi pe na ba makambo yo biso sto yebi que peut-être pasteur a commis de gauche ba tellement pardonne qu'il n'a affaire te à de droite mingi pe mbongo mingi pe za ba comportement ya ba serviteur mingi pe ba comportement ba pasteur pour ba pasteur wana o ya Kongo bango nyonso bazana ba Porsche bazana ba Range Rover ba collaborateur na bango baza makolo chose grave neti wana collaborateur alongo ba botoli mutuka mais ba misusu wana baza makolo ba collaborateur ba suspendre ba longo la ki ko longo ba boteli pe na véhicule ba pesa ki bon de toute façon ba longo la ki alongo te ba longo la ki azala suspendu na vendre en église après ba longo li na kati ya ba institution nyonso na kati église na kati ba compagnie na kati ba société chef ayebi ke moto aza mutu nanga oyo akomi témoin gênant pona makambo nangai oyo azaboye zaka les mo ba suspendre yo soko sali mabe soit pe chef c'est plano souté soko longwe te ba luki infraction olobaki on est bandeli a longwe parce que alekisaki maté ya pasteur alibanda te yaye parce que lui aza pasteur na kati église ateyaka ayebi bien que c'est interdit kolekisa ba maté même yaye bango nyonso ka pasteur Moïse Mbie te et pas mukuna ka na ne oyo nda bengi bana na yeba te abengaki yango apesaki te moko les fils soki de kila d'après la Bible bana ne baté alekisi ba maté na bango ele karaté pasteur Léopold Mutombo soka zate muto ate une église na ye maté ne kolekati. Ah bon? Voici l'homme. Il est en la TVT. Voici l'homme a voyagé, toi as péché, toi as malade. Au théâtre, on a besoin de mater à la télévision. Jamais. Bah, on s'en mater à Nakala. Il m'a soit côté à la chaîne. Hein? Pasteur Barouti. Ndenge moko. Bango nyonso. Donc, makamwani zake pas pasteur Moïse Mbie était bango tout. Ba collaborateur na bango ba yeba donc ne ba sala ka bongo conseil na repesa bango yango le jour où nzamba zuyo église okufa jamais ba préparer ka mutu kende to travailler bo je prépare la personne là si je ne suis pas là nzambe nanga kozala nzambe na ye akotambola pe na bino ba préparer raté ba pasteur rebelle lever au monde wana balinga ku tuté bato wana sima na bango abima banda ko yebana abana ko abalinga raté soki azui moi gloire nanga wana le ba ko memanga bato le ba ko donc comme tout ça toujours na ba esprit wana alors ba maté les gratis maintenant et pas phrase parce que je sais alexaki une partie à nzembo omoni avatea ayembaka alexai maté alexaki une partie donc chanson morazo yemba ayembi moi morceau moko bo alexisa après atie maté ya pasteur naï
moko ya biloko ekomami na papier o ba benganeli pe ba botoli mutuka il est parti. Mais et ce qui peut quarante veloko ba bengisaki biso na ba journaliste na kinakati nga kutu na belaki na bengaki yo kutu na informaki yo que santé za bien te donc na deka empêcher na kinaki kinakati mais ba confrère pe ba conseil muso ba kinaki kinakati la fois passée tout ezaki bazoki pe na ba journaliste ya net na ba journaliste ya télévision na pe na travailler na ba TVA na net nazwaki mpe invitation mais nga nayaki kobela donc cela epermetaki nga te kena kende kingakati ndeke bandeko mosusu bakendaki kozwa mais la fois passée année passée non année coulée parce que toza déjà na 2021 na 2018 babengisaki mpe bajournaliste ya Moïse Mbi tant bakeko na bapesi bango $500 na basaki ya loso banini bafarine bacarton bathomson basoso banini na bamafuta banini ndenge ke bapesaki cette fois-ci sango ekomaki epa Moïse Mbi bajournaliste wana balobi émission eza na kati ke Moïse alobi ke bamema mbongo wana na chaîne etant bakomi na chaîne moko ya bajournaliste vidéo wana eza na nini na biso Amina bango alobaki ayebisi yo ebi mbongo na age na ngai na sina gagné vige des millions hein mbongo naza nango hein bazoloba na bino soki peni akateleki elingana azwi apesi bango abengani bango likolo ya $500 ye moto aza millionnaire likolo ka ya comment on a réaction ya bongo prophète Marquis Bible que Jésus est ce cas les quand quelque part Jésus est mis de compassion abikisi mwana moi Jésus est mis de compassion à la moussi Jésus est mis de compassion abikisi mobile est-ce que ba pasteur na biso mawawa na ikozala te envers peuple envers bandimi nzambe et bandimi na kate église ba o bandimi nzambe na oyebisa yo que na makambo etalaki vina bango ndenge bakenda bakabola bambongo je n'ai pas cette information na mona ngopika na ba télévision je pense que mutuna mutayebi ninga zotambola na nzambe lokwa naza homme de Dieu oyo na lingaka te na loba mabe ya baninga to bolamu ya baninga nga na lingaka na zala nanga ka na vérité je pense que ndé tozotambola même na kati ya temps de la fin awa pour comprendre que beaucoup de pasteurs to bengaka pasteur baza ba pasteur te Toza na né oyo peut-être batebele ba comprendre te. Toza na 2020. Chiffre D ils allaient chiffre ya complémentarité et chiffre ya renouvellement. Dieu a dit à Noé okozulanga des ngombe, des meme, des boucs, des chèvres, des canards, deux okotelinga la arche pour délige kobeta. Délige na nzambe zobeta. Bao ba kozala sauver ba o bazana arche na kata parole. Ba o bazana parole dans le faux. Délige komema bango ezali kambukutu ya koumela te chiffre to koti de oyo nde na ebisa ka oto na chiffre 8 na biso moni chiffre 8 eza chiffre ya changement gouvernement oyo na pouvoir oyo ekolekango te ata basala ba poussa inane turo ekoleka te gouvernement eki to sukaka bongo 2018 balekango te na zonga rapona oyebisa oki na ebisa ki ba kolekango te ba ko changer constitution ba kolekango te chiffre 8 ya chiffre changement Nzamba longola Saoul azwa 8e fils ya Isaïe David a tchaina bokonzi nobaki Nzamba zo changer pouvoir na mboki changer mais lelo na biso chiffre D za chiffre ya renouvellement pe ya complémentarité nakati ya makamzamba zo linga banda ya sika nakati ya évangile na ye nakati ya musalani nakati ya mboka oyo liboso na nous délie Jésus ya ko balaye batu nyonso oyo baza dans les faux et nakati ya balé ensemble nakati ya délige beaucoup mona siko bali wandenge kolandana prophète Marquis c'est toujours na cadre ya émission na biso to kota na deuxième émission pona ko yeba et loronini c'est que troisième pasteur alongo sur pas Moïse Mbi message au mémé qui biso les années. Merci beaucoup message na biso ezali que Dieu nous a fait grâce l'année pratiquement à la fin ici là qui et l'année vraiment et outiko banda 2020 oyo nanu izalate hein na mona na 2020 même na ndoto 2021 on a moni bande rebele ba pasteur ebele bazo sokola makolo ya bandimi yo moni lavage ondeni basokoli makolo bandimi yo moni onte
lavage de pieds. Lavement des pieds. Lavement des pieds. Ce sont des choses où ils ont ça dans l'église, où on a ça va pasteur rebellé. Botika ko initier bandimi na kindoki. Et là, c'est la sorcellerie. Comment ça? C'est la sorcellerie. Ah, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut lire la Bible spirituellement. Lorsqu'on lit la Bible charnellement, lorsqu'on est plus théologien, on va faire des pratiques par rapport à ce qu'on lit. Et pourtant, ce qu'on lit là, il y a des révélations dedans où il faut aller dans la profondeur de la parole, dans l'approfondissement de la parole pour nous obéir, où ils allaient penser de Dieu. Et lorsqu'on fait la théologie simple, tu commences à faire des pratiques diaboliques dans l'église. Yesu azwaki so inaya chake na mabela chake mutu na misu yo pe benga ba aveugle poza pasteur bando sala bongo pwani wana basala ngote bazwa pe so ba aveugle bananzela bakende bazwa pe so baba na kocha bato Yesu achaki so Yesu atambola likola mai kasi batambola pe likola mai pasteur moko bima atambola likola fleuve. Après oye po ozupe mai osokoli bato makolo bandana na kotambola likola mai bandana ko zwa so ina yo tcha na mabele balusa tcha bato na misu surtout que Jésus bino mo bolo ba Jésus lobaki bo sala plus kinga bo banda wana après bo ko bo sala lavement des pieds. Lavement des pieds qu'on fait dans l'église, c'est la sorcellerie, c'est pire mal la sorcellerie bandeko ba sala bino ngobolo ka délivrance. Ça je vous dis, beaucoup de pasteurs qui le font ba yebi makambazo sala ils ba pratique ba ngomoko ba préparer na mulili pour ko kotisa bato na kindoki ko envoûter ba vie ya bato. Vous devez savoir to comme na temps de la fin où il faut que boza la prudent, boza la prudent, boza la très attention. Écoutez papa, Yesu asokoli bato makolo ezalaki lolenge ya kotalisa na ba yekoli, vous devez être des serviteurs. Moi je suis serviteur devant vous na sokoli bino makolo bino bokozala ba serviteur ya kosokola peuple nanga makolo po peuple wana bakoya na péché o les a salité ndenge makolo tambola ke salité, ils viendront chez vous avec les péchés. Vous leur lavez les péchés là par la parole. L'eau c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Lorsque Batoagoya a péché, nous allons les présenter la parole, te présenter la parole de Dieu. Parole wanande ko laver batu. Parole wanande ko longola salité na yo ya bazé me longola ya banda kwanga ngokota. La parole de Dieu comme mayo na repentance, c'est alors que makolo na yo ekoko ma propre donc ta vie. Oui, il y a na ba poussière, na ba poto na mabe otambola nango et homme de Dieu azali serviteur oyo fo aya na parole chaque fois pour maïeko silaté. Alors tant que parole de Dieu oyo ezali vraiment et sili maintenant bango ba memi yango dans les pratiques physiques. Et dans les pratiques physiques, ils appellent moko ba recommandation à moulili na ba maison na bango ba kotaka maywana boyebi côté outité ba sali yango ninité on vient on voula banda ba sokolo makolo vie changer. Banda ba sokolo makolo obota obika. La Bible a déjà dit tout. Partout foulera la plante de votre pied, je vous donne en possession. Déjà, nous avons place où on a tapé sur posséder. Non, posséder, c'est pour dire dominer. Ce que vous avez dominé, c'est dans ma belle ozali. Ce que vous avez dominé, c'est dans mboko ozali. Dans misala na yozo dominé. Cherche la délivrance. Pas ce que l'on m'a colopé nanine. Exemple, tout le monde écoute que pasteur l'ouvre et kaola. À Salango, tout le monde va pasteur est belé, est belé. C'est la sorcellerie. Les pratiques là, ils ont des pratiques moko ou ezali diabolique ou eko sala matin na temps de la grâce takati ya église parce que ceux qui les l'autre kosokola batu makolo ndenge yeso sokola batu makolo d'accord to luka pe ba avec le nyonso to bando zo mabele to omoni pe mabele ko cha soyi ezali pe prophétique il faut ko expliquer yeso atamboli ko la mai batamboli ko la mai elinga ko laksani et il collait balayer sur ce tambour. Et c'est là qu'il collait à Mokili. Voilà pourquoi mon Pierre a pas yébissé Seigneur, si c'est toi Rabbi, je veux que je marche comme toi. Hier sous le col avec Pierre a causé la moussala. Sur Pierre, j'ai bâtiré mon église. Pierre Telema Tambola. Pierre a bandi ko tambola likola mai. Lorsqu'il perd, a bandi ko banga, Pierre a bandi ko zinda. Hier soyez simbi dans le boka c'est homme de paix de fou. C'était pour dire que Pierre na katina Mokiliao, vous allez marcher. Mais na Mokiliao, il y a des réclamations, il y a des forces que vous tirer bino vers les bas. Il faut toujours implorer ma main. Lorsque vous belez la maboko le boko nangana ko simba na mokili boko zindati c'est ça et liko la xaté ko lelo pasteur moko akene mikata mula na fleuve pour ce qu'il faut to sur la bato makolo to tambola pe na fleuve to ke to tambola na fleuve benga pasteur wana sokoli bato makolo awa pour bakota nasika to ke ne tambola na fleuve ok ne bele ma yemila bango ah surtout na vie à péché na masumu nyonso de cas de bande la fleuve wana fois ça là déjà testament va tambola likolo mai donc lorsque ba pratique monsieur ça la na Bible ezaka ateke ezaka bon peut-être là où il y a pas assez la parole de Dieu et là que ça là passé vous trouvez des intellectuels oh Seigneur Dieu bato bavandi wana o baza ba intellectuel ba sokoli bango makolo bazu ba jia rouge ba ebisi bango za makila Yesu
prophète nani oyo bongolo azotekela bato makila Yesu baji abralima sombi akena abralima somba jakoti mbongo na abralima il vient avec ça o teza makila Yesu bomela bato babandi omela ba témoignage bandi et on les vend. Le vrai problème est que les actions prophétiques nzamba recommande ngo na basalina nzamba zo recommandé action prophétique na basalina un prophète nzamba ko recommandé na tongo ya lelo bato nyoso batia loboko na chair prier pour na bango nzamba ko recommandé un prophète le matin d'aujourd'hui bondela pour na mai pesa bato ba mela o bazana ba problème mais yango ekoki koza la pratique te ekoki koza la coutume de l'église te. Donc dans cette église toute personne qui vient on lui donne de l'eau. Ce qui est comme pratique je vous dis c'est diabolique. Donc comme il attend de la fin ou vérité faut être parce que les leçons lingo qui n'est pas chez un faux pasteur c'est ta volonté. Donc il faut pas se plaindre et ça là qui volonté na yo parce que tu étais poussé par un esprit au peut-être au discernement qui t'est parce que tu n'as pas eu peut-être le temps de prier et tu te retrouves là dans le faux et nengo na pe bato belé ba kokindeli felo. Un prophète azali muto afanda na conseil na nzambe nzamba recommandé dans les actions prophétiques nzamba ko yebisa prophète bosala boye bozwa mai bozwa oyo bosala boye. Dieu peut orienter beaucoup de choses dans les actions prophétiques mais vous trouverez que c'est diabolique lorsqu'il commet coutume chaque fin de l'année bakosukola bato makolo chaque dimanche vous allez acheter de l'eau on ko moko bisinga ba tekelanga mai na voyager nango pasteur alobesi la te fona bakisaka mai na bidon wana bonde la kapo nango et puis azobikate. Vous voyez maintenant wana est commis déjà idolâtrie. Donc si vous bosombaka ba mai bomila kabaji oyeza chaque jour chaque temps chaque fin du mois chaque fin de l'année bozana pratique moko bosala kana église na bino il faut chercher les pratiques là. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que les pratiques là eza soutenues par quel verset de la Bible? Vous irez en enfer. Sinon bokozwa kindoki inconscient. Sinon vous allez regretter nakata babiloko nyoso bosala oyo. Bosala très attention, tous les pratiques là c'est diabolique. Je pense que le nom de Jésus simple et ça la possibilité que ça la nyonso o ekoki. Voilà pourquoi nakati même il y a année oyo nzamba lola pambola bandiko so bakolanda biso nakati ya année oyo toza na batu oyo nzamba visiter. Je crois le long on a quelques témoignages. La permission de Calvin parce que lorsque nzamba tinde bandiko ba tinde biso ba témoignage to tinde la cahier. J'aime beaucoup ces témoignages. Pourquoi? C'est parce que bah, tu vas témoigner dans la vidéo, ce sont des personnes autokutanate, tebanate. Tout le monde en a n'a imposé bango pe mabo côté. Ce sont des personnes oyo batindi ba requête intercession bondeli, ils abandeko oyo balandi na ba live na biso Facebook tozo bondela et pas zo bondela et puis na kata ba live na biso cette année to sala ki pas action prophétique. C'est leur recommandation en Zambé. Bato basimba ki mai bato babikaki, ba tension ebungaki, ba sikresonga ki normal. Mais il y a un côté la coutume chaque année, chaque temps, il faut pas coller maïté bien aimé dans le Seigneur. La quantité que le prophète marqué c'est frata. N'alobara toujours, nous avons la possibilité à diminuer un nombre de dieux ou un par Dieu, ngaïté. Mais nous avons présenté yoke, nous avons talisa yoke. Les pratiques basaliwane za diabolique. Ba sokoli batu makolo en tout cas ko sala matin église. Il faut que ça ba tambola likola mai. Il faut que les bango bazwa soyi na bango bacha na seba basala ba pratique wana ba aveugle ba bika parce que timu ko lomoko ba ko yebisa pe bato ba ko simba bilamba na biso bo bana ko bika moi ça litangina makila simba kilamba Jésus parce qu'il faut battre yo yango comprendre c'était quoi yango moni lorsqu'on lit la Bible charnellement lorsqu'on est trop fanatique parce que même il y a d'autres personnes qui sont fanatiques de leur pasteur, ceux qui pratiquent ça la église na bango balamo baenga longwa kuna biso kutu basokola biso makolo yekuta lo babongo kutu yenani est-ce que makolo ana zo mona pelo wa mabete ka yo mtote milango ngana mona ngai lo wa mabete yo satena d'accord na bango yo kozano d'accord na bango mais yo soza d'accord na bango yango te mte pousser ngana za la d'accord na yo ngana oza d'accord na bango te po yo za d'accord na bango soki yo pe o ke basokoli yo makolo ngana opikisa yo basokola nga pete mais na ndenge ka na mona na babilili mbula basokola batu makolo des choses diaboliques katite mai oyo faut pas présenter batu
yango nande yesu azosokola makolo bozala ba serviteur vous présentez la parole na bato bazoya na salité na makolo batamboli na masumu bo nettoyer bango péché wana bakoma ba santo bazala sanctifier bo présenter bango parole o evandisi repentance o evandisi intégrité bato otango bakotambola na mabe ils viendront lorsqu'ils viendront laver le pied parce que eza ya pratique physique il y a mai ya pompe ya régie des eaux pasteur asimba mipende abasi ya bato asimba osukula papa dans l'église de Dieu bazuna ba jeune serviteur oyo mbala mususu azana ona mwa cité aza mubesu abelate esprit de Dieu eza cité aya ba diko simba ba mama batuna ba jeune fille na makolo asukula bango makolo. Vraiment merci beaucoup au fait toza dit vraiment en direct pasteur azo benga biso toza en direct ya émission na biso ko benga biso simba pasteur parce que to ya ma appel na bano bazo landa biso boko benga ba numéro yango wana kozala bien numéro prophète Marquis yango wana na se boko kotana en contact na direct mbala moko et kozala vraiment bien l'homme de Dieu bonzamé les ofuta toujours dans cadre émission na biso rien que la vérité obeti masolo mais tozo mona ba pasteur rebellé na ndenge ki basolo na biso en ce moment moi confusion côté moi mini l'homme de Dieu entre bino na bino ba pasteur vous avez un message mon côté oyo ko bande mususu oyo alobi ndenge mususu doctrine na bino on dirait ils ont mon côté au juste bozo mais biso mo confusion moi mini question zali ya confusion zate na lobi boye so muto ake dans le faux ils a choix na yi so ka ke dans les vrais yemo nda sali choix na yi ya kozala dans les vrais ou dans les faux confusion zali te biso so toza na doctrine ezana bato nde baza na saine doctrine te bato oyo pona yebisa ki on émission moko awa biso na kati ya Congo toza na ba province mi bale bimisa banzambe c'est là où il y a des faux pratiques banda na kuna avant ba pasteur ba côté ya biso angiologie hein ba yeli biso ministère ya ba ange wana bisika ba initier tous les pasteurs na magie on reconnaître que ba pasteur bele baza initier na magie oh mais oui yo zote ya batu ange papa wo ko commander ange ukoza lo fana ndaku nonga na longwaka na sali voyage astral na kelo Lubumbashi mais c'est très clair tu es dans la magie OK Lubumbashi ndengeni oleki na aéroport te o te na bossa na cravate nanga na keno te na Lubumbashi na zongeli cravate nanga na chambre pe na yinango tu peux commander les anges tindi Michael bazute batu ba ange papa na tango to komi Satan a tombé vie à péché batu ba komi ko bunga vous ne prêchez pas la repentance les anges basange basalani to commander ange pour salani pour que na barabe abeta batu fimbo bo commander ange na boîte de nuit bisika yesu abota maki na Noël le 25 décembre ba pasteur bazo fêter Noël surtout ya ba magicien wana eza vrai fête pour na bango pour ba yebi ba célébrer Dieu soleil ba fêter Noël ba pasteur oyo ba comprendre que non to zalaki dans les faux au lieu ba boya ngo ba commission on fait des enfants na bible ezala ozomona ba pasteur ba koti ba oh les anges ko commander ba ange pasteur oyo na bandal na église monene na bandal awo yem taye na ba ange apesi yo limité oyo limité wana apesi yo zaki na bon marché oyo bon marché a initié mususu zaka na limité wana bango nyoso sko na pratique na bango ba komi kote ya ba ange ko commander ba ange ba to ko commander ba ange donc ba to bazuki ndoki ko commander ba ange quels sont les anges que vous commandez parce que depuis ange roi de Perse kanga ange ya ko tikela Daniel réponse depuis wana nzambe azo ba ange bazaka suna nzamba tinda ba ange te c'est le Saint-Esprit qui fonctionne Saint-Esprit ndaza na fonction ko sala nyonso là où tu es pris Saint-Esprit a révélé au likam nzamba ko tinda ange kene ko révéler maman Marie azobonde la zana France retard le Saint-Esprit est là disposé mon colonie na Bible Yesu atindaki ba ange abi non ba disciple boze la loto bonde la totinda ange ay la biso biloko kolia to ke ne Galilée ange Yesu atindaki ba ange wapi ba apôtre oyo biso tozolanda bango modèle na bango ba atindaki ba ange wapi magie ekoti nango na facilité bateyi biso angiologie baye nango babandi côté ba voyage astral kutu voyage astral wana lelo lokola totelemela ki ngo ba ote yango soutien ba koma côté ngo ba serviteur na bango ba organiser loko moko boye ba bengi ba serviteur nso bazana ba communauté na bango ba ke kuna na église na bango munene zaka na commune na boye kotanga kombo kuna nde côté ye titulaire ya ba ange ya magie ya vandaka nde kuna côté ba kosala sikoyo service wana ya côté ya comment coopérer na ba ange comment et tous ces pasteurs là na rayon ya ba ange ya loge na bango ba ange ba célibataire ba divorcé ba polygame wana ba sine na bango biso bazana 4 femmes musu 3 femmes musu 2 femmes musu divorcé musu na miso bato za célibataire mabota kaboti saka pe a voyage saka ba makangu alongola ka pe bazemi
Merci beaucoup, prophète Marquis. C'est toujours comme on a sur l'émission d'Abisso. Trompette et sonné, trompette et sonné. Lavez vos robes, repentez-vous. Baninga basali basokoli bandimina bango makolo na fin de l'année oyo yo na église elo nini osali soit message nini ozana on a fin de l'année oyo to aussi to continue année ya sika le prophète Marquis bilan ezani ni papa na ministère na yo non nzamba sali makamba minene ngana sokoli nanga batu makolo te ngana opesa yo vidéo ya le 31 décembre ole kisabande ko bamona. Il y a d'autres personnes qui m'ont amené basinga bazala dans la magie. J'ai un garçon qui était dans la magie. Nous avons même des mususu na bakisi na yazaki en collaboration avec mon pasteur mon na bandal. Bazali ko travailler ko kene na bandaka nganga va organiser ba concert ba makam na bango. Il est venu chez moi. Nazana basinga na babilo onyo sona. Fallait na tumbango na olakisa yo ngo. À part ça, Dieu a fait grâce, Dieu nous a fait grâce. Nzambo alo la mawa. Na kati ya no di début à la fin. Des combats où batindelenga ba requête. C'est plus de 11 nde baboti. Nazu bandoi 5 ou 6. Ba msona ba pesi ba kombo mususu. Depuis début année tina suka nango. Nzamba visiter ba tebele, ba maboma, ba ndikobele ba si balanda ba témoignage ya mwana mwasi moko liboma ba eleki na l'église. Nzamba biki c'est koko na yemuta yeki na ye. Ba bisa ki mwana wana nzamba seli biso bolamu et na église kakate. Na église ba témoignage eleki tellement belé. Mais na linga ba témoignage ona uti ko lo ba ya bandiko oto mona nité. Babengi na téléphone batinda ba requête bazala patient intercession bondi la pona bango parce que tout le monde ne sont pas patients bande mususu atindeli requête abungi sili obenga souté mais ça bande mususu atindi requête azo quand même temps ko benga ko landela intercession bondi la quelques témoignages ezawa biso sokoli batuma koloté pardon sokoli batuma koloté to kolanda ba témoignages to kolanda ngo quelques témoignages et je crois 5 minutes. En fait, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais partager ce petit témoignage. Hier, pendant la journée, j'avais vraiment mal au bas-ventre parce que d'habitude, avant mes périodes, bien pendant mes périodes, j'ai mal vraiment au bas-ventre et je saigne vraiment beaucoup. Et on m'avait fait une opération des fibromes au mois de août. Là, c'était même avant que je vous rencontre sur Facebook. On m'avait fait l'opération et tout était bien passé. Mais malheureusement, je n'ai pas vu vraiment un changement dans les douleurs ou bien je saigne toujours beaucoup. Donc pour moi, c'est toujours la même chose. Et en fait, hier, pendant toute la journée, vraiment, j'avais mal. Et j'étais en train d'attendre votre live, mais vous n'étiez pas encore connecté. J'étais partie me laver. Quand j'ai fini de me laver et tout, j'avais toujours mal. Je m'avais dit comme ça, nazwa kisi, na mela. Quand on a tali na tiwa boye, na moni que kisi tika le ka moko. Donc ça veut dire enga kisi suffisante pour ekanga douleur. Après, bon, na mela ka bongo tama pe ba magasin c'est ça okangama pour na nani, pour na Noël, les équipes minuit et tout. Na bi bon na mela ka moko oyo na bondeli penzambe na binzambe sunganga passi ils ont makasi na bututi. Après na koti na live na yo malgré c'est là qui na koti na landi yango titi na suka na ndeko lobaki batu nyonso bazana ba problème au passi au nini bazana ba fibrome botia maboko na libumu nazaki toujours makana melaki qui soit na moko nazaki toujours na douleur nazaki vraiment toujours kana douleur nazaki maboko na ngape na tie na libumu tant na tie maboko na libumu bongo tant zobeta maboko na yoki ya tour libumu na yoki ko loko mo boy sauter na libumu na sutuki au sali yango sous deuxième fois na yoki sous loko mo et sauter na kata libumu na na sutuki sous deuxième fois après wana na yoka ki que douleur nyonso et sili quand j'ai dit douleur et sili qui mbala moko na lali très bien sans douleur sans eloko depuis pena la muki na zana douleur te que on a kindi ata libanda pour ba magasin ya fonga malelo na kindi libanda na kindi luka kisi y a rien du tout donc je suis vraiment à l'aise et on a pamboli nzambe aussi Nicolas Bosso na bengakio na bando se plaindre mingi pour la finance nanga na yebisa que non je comprends pas depuis mars finance nanga est bloquée moi comme nous c'est bébé
côté finance, encore tout ça l'offronté et tout, mais là je vous dis papa nzamba pambolinga na musala moko na kokaki kokana teke na koko za musala bongo ezala na salaire ezala na musala moko facile donc ezolekelanga donc nzamba pesinga au-delà na okutu na bandai koluka on a bandai kosenga donc na pamboli nzambe na bandai kango lundi donc j'ai béni vraiment Dieu vraiment côté finance na ramener sur vraiment pamboli vraiment nzambe na grâce na yo a manifester na vie na nga côté musala parce que ça vraiment si je me bandai otumisanga makasi finance c'est impossible donc yo moko za témoin de na bandai olila lila pour na bambongo et tout en janvier vraiment je vais faire une offrande vraiment dans l'équipe. Bonjour prophète Marquis. Et elle dit la sœur Marie Wanza depuis France à Dieu Saint. Toi qui n'a pas séance de prière et tout. Yo moko yibi ba combat on a bunji. Oui, ma combat on a bunji donc on a la rendre grâce na Nzambe na ba merveille Nzamba sadi. Oh nyo surtout etanga maki Nzambe etanga maki prophète et sanam na joaki temi na ba prière ngano de kosala na joaki temi parce que j'avais la foi na joaki temi na botipe kandingo le baki que fin de l'année mobana nga ko sepela na botipe mais date prévue ou elle qui prévue na fin décembre na boti avant même temps la joie qui dit ma famille a bandima quitté ba iko yeba que ngana na demi na 7 mois ba comporter bandimi pété ba qui trop surpris mon akaka ba bien fait ou Nzambe sadi donc on a prophète je rends grâce au Seigneur pour les merveilles que le Seigneur a fait pour moi vraiment. Mon bébé, je l'appelle le miracle, parce que c'est un miracle de Dieu, c'est le miracle que j'ai toujours demandé. Et c'est une fille, et je l'ai appelée Jade. Donc, elle dit témoignage, je n'ai rendre grâce, prophète, pour remercier qui peut beaucoup sambela, ponanga. Mais, naebi dingue, na rendre grâce dans Zamenanga. C'est ça, prophète Marquis, on a partagé, on a ton lelo. Moi, on a Boutami depuis décembre, à partir du 13 décembre. À Boutami, mais Nzambe à Kosala. J'espère qu'on a audio et puis audio sanga réponse ou au sanga sinina bengayo. Parce que on a dit homme de Dieu, il faut m'occuper. Donc c'est un peu ça. Merci. Voilà. Bonsoir papa. J'espère que vous avez malamu, vous avez bien tout bimana direct sikoyo. Tant vous avez un moment où il y a action prophétique, tout qui nous a ouvert à maille. Na biso nazaki na mbeto ya kosalonge ya kolala 2 jours yo 2 ou 3 jours lokolo ya gauche ezo ko déranger nazo tambola na ngai na omela kisi na osala boy soki pe nerf sciatique soki pe nini na yebaka te likolo ngo esala keskinda kezonga ke siko lelo pena na banda okoka te on lobi bozo vers mai siko na otala na chambre cuisine nangeza musika na kende ozo kopa mai na telemi boy na yoki pasi na même moment o kala na telemi olobi lokolo wana ezo sala yo pasi mukongo wana le ka olobi bo ezo sila sikoyo kaka tango olobaki Nzambe na lolo azotala nga na pamboli kombo na yepo aleki na nguya pasi na lokoli sili et si l'on dit qu'on a bien la honte. Amen. Na tamboli kutu na cuisine na zu vers à mai na ye na on a continuer sur ce qu'on a direct. Po pasi wana na banomo na letana comme na cuisine ne nazo tengo mawana nazo simba ba mire ba kiti ba nini na comme na cuisine tina ya na obina wa kuta de obondeli pona ba vers à mai ya ngote. Mais na monike tant kana telemi na mbetu na berso mona na chambre na s'appuyer na ona oki pasi siko na même moment na ka binza tango yoso lo babona lo papa likolo yo kanonga te mena lo papa lokolo pasi na oko kata oke ozo vers ngote papa lokolo na oko kana même moment na ngana lo. Allô
Bonjour papa. Allô, bonjour papa. Je pense que na sali audio pour na pesa on merci et puis na pesa nzambe na on merci vraiment. Témoigner monena nzambe na parce que ça fait déjà sango oyo tozana mo makasi ezali que eza bandeko oyo tomonani te na poto non tomonani te batémoignage nyonso tolandi ata ya kisasa eza te eza bandeko oyo tokutani te eza ebele bandeko ya lubumbashi mpe batindaki ya bango na Goma tozana bandeko batémoigner na États-Unis na Australie partout année nzambe asali bato bolan parce que yesu atindaki bayekoli na Betfage bazalaki mibale ayebisi bango bokokuta mwana mpunda bakangi ye na singa na mpunda bofungola ye singa ezali thème na biso ya début janvier oyo ndenge tobandi service oyo lelo tozokende nango ti le 31 janvier 2020 toza na kati ya service ya délier et laisser aller na sous thème nango ezali le maître en a besoin ou le seigneur en a besoin parce que tango yesu atindi bayekoli bafungola mwana mpunda oyo singa ayebisi bango lorsque bokofungola ye mpunda singa soki moto akotuna bino quelque chose bozosala ni boloba le seigneur en a besoin donc tokomi na moment oyo nzambe aza na besoin ya kofungola ba vie ya bato non seulement babota babala bazwa mbongo mais kofungola bango na vie ya péché nini ko kofungola bato na vie ya péché la parole de Dieu ya ngwana nde ko sokola bato makolo eza mai wana te oyo ba pasteur ba sokola bato makolo non to komi na temps de la fin le seigneur en a besoin nzamba aza na besoin na yo otika kindumba otika mibali ya bato otika bakwiti otika vie ya mabe ozomene na ba drogue otika ki lesbienne ma sœur otika ki pédé sœur frère otika nyonso ozosala oyo ba pratique contre nature otika ba shisha otika vie ya ba boîte de nuit le seigneur a besoin de toi opé sa vie na yo par nzambe ezali thème na biso le seigneur en a besoin ezali thème monene autre bondela pour nzambe na lola la Bible dit c'était un anneau détaché il était attaché mais après il était détaché parce que Yesu a signalé qu'il n'a pas écoli bokuta mwana mpunda moko ya okanga na singa bazé belé mais obo mona bakangi na singa ndeye. Alors lorsque tu es au monde, moi, on a bakangi na singa. Tu sais que yewana ndeye soit tindi biso to sala nito fungola. Voilà. Merci beaucoup prophète Marquis Efrata. Tout comme dans Souka, il y a une émission la vérité que la vérité. Au si votre numéro de contact, il y a un message na bandero bazo dans la biso. Plus 243 89 104 78 36 numéro likolo wana ezali ya prophète. Nzambe alola pambola. Ceux qui sentent esprit simbio obenga prophète. Et aux amalab, ceux qui m'ont dit convaincre eux, kobenga te bénéficier qu'un enseignement. Ceux qui poling otinde la biso requête, to bondi la pona likamona yo. Bondi la pena ensemble. Ceux Saint-Esprit convaincre eux, otinde la biso requête to bondi le pona yo. Ceux qui m'ont ensemble convaincre eux te profiter qu'un enseignement et ça est le côté. Nzamba lola apambola. Merci beaucoup Bonzambe na Bonzambe lola ezo futa simana on to yoro bakenzamba boy. To quoi ce soit na massa do ça. Merci na Arnaud Kamanda avec ma caméra. Bye.